Piamboko, sur l'état de droit, il y a bien état de droit. Kabila, il m'ont dit Kabila Piamboko. Comme il est là, copie. Parce que dans le cadre de la volque, on doit faire tout na ye. On doit faire. On peut s'habiller sur $2000, $1000, tout comme la combat Covid-19. Makende Covid, Kamere est vraiment à Rosala a quitté. Non, a quitté parce qu'il a détourné, il a volé. Otobengi Ngotobo Mokolo, Otobengi Vita Kamere, Jonani, José Boul. Oh, moi, je suis un peu papa na biso évêque mukuna. Yebisa biso na nubalobi ya lobi ke akosamba na Kabila. Akosamba na Kabila na lolenge nini? Mais nga comprendre, parce que c'est évêque mukuna lu pema mo ya pamba. Mukuna. Ezali opinion na ye, azali hein? Ye akosamba na Kabila depuis que après sa procès. Après sa convocation, on n'a pas convoqué Kabila, ça m'a Kabila. On a vu le fond de Nkombo et Soukaranandi. Mamou qu'on a pas tiré à ventir. Il y a aussi ma Kabila et pourtant tu sais qu'il y a Kabila dans l'alliance alors au moment. Ça va fouler Kabila, fouler tu sais qu'il. Voilà, bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision. Ndenge tolobaka na bino na masolo na biso to beta katango nyonso to solo lango, tanto solo lango toloba makambo nyonso tolobaka politique tolobaka affaire nyonso pasteur tout yango lelo tozalaki na présence ya koyambela bino o ezali le prophète du peuple, prophète John Ngefar aye pa lobela biso mo ba vérité toyebi na masolo ya politique mo ba vérité eza ebele ya koyeba pe ya koyekola yango na lelo to beto yambela bino mosakoli ya nkolo o ya lobaka mo vérité po toyeba makambango ya peuple makambango ya politique ezoleka lolenge kani. En tout cas, la vérité, moi, je suis en elongo na prophète na biso Ngefar. Sans plus tarder, nazo pesa merci na papa John et si Kazali Nazirique. Balobi le double boss. John Simao, motema maman Micheline, bonjour et si Kozali maman. Watela kaka papa malamu. En tout cas, nazangi cité ko pesa merci na yemoko le superviseur Papi le Congo, le grand superviseur. To pesio merci parce que tu fais beaucoup pour nous. En tout cas, na kozangi sa te ko pesa merci na yemoko le caméraman derrière les caméras. Je vois Ozemido, le meilleur caméraman du moment. Sans plus tarder, Tolobi Tourbe Tamasolo, Ngamoko humble servante Nabino Rachel Gikonji, Toeko Solo Lango, Toko Solo Lango, Masolango est belé, Masolango est moi et belé, mais Toko Kata moi me pousse pour prophète Plaza na Makambo belé ako. Bonjour prophète. Bonjour Ndanga Pambulayo. Merci papa le sako. Ok, tout à tout. Le sako. Moi, suis moi. Le sako. Mato ezami bayo kanzelabo. Le sako. Ke malia mundengete. Alors, voilà, le sako ndele kakanyon so balobi na likambo nyonso to bandarata na le prophète moi prière et ça. Zambe tata to pambolio susu na émission de sala. Pesa biso boyan to lo ba sebo solo e o te pa na yo akombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà tozo ko ba na émission na biso. Prophète toye koluka awa pona koyeba moi vérité, la vérité zebele. Lelo tozo mona mokili mobimbe za penché na eloko moko ezali pandémie Covid-19. Balobi ki pandémie yango eza kaka na bamboka ya poto ya mikili ya poto eza arrêté na Congo Kinshasa. Bana mboka balingi bayeba moi vérité wana soki réellement ko bazondima te que maladie wana Covid-19 eza na kati ya Congo Kinshasa. Te Covid-19 ezali. Soto bien ezate mais ngana ko bisa bato boy. Maladie oyo banda biso na 11e mois 12e mois. Et bomaki bato ebele na Kinshasa même ngai jour mosusu noki mongongo ekauki esi matoi esi banjoto faiblesse tout. C'était coronavirus. Hein? Ngai ndako mbekotaki. Et puis il y avait beaucoup de morts ici au Congo, à Congo. Or que ça qui a, batubaye baki amoto. Tango longwe awe sili awa ekene na Chine mina na Wuhan. Na Wuhan ndenge bandi eto na Chine ne pendant mokili mobile. Oyebi nzamba bisa su ba africain ngolo. Soki tolobi ete lelo yo coronavirus ezate lokuta parce que euti na bato bakendeke poto bayaka. Ezali mais ezo frapper pendate ndenge ezo frapper na poto parce que Romains 8:31 si bien pour nous qui sera contraint. Mais prophète bazo ba ke bino ba prophète boyeba mo makambango. Ndenge nini biso toyeba ke coronavirus ezali. Pourquoi bino boyeba ki yango avant pour bosa kola sango na liboso ba peuple. Toyeba ki yango parce que Nzambe azoloba na
na Deutéronome 28 akei na biso na 6 à 8 soki bino bokoyoka ngai te bokotosa ngai te nakobimisa bafleur konyokola bino mpe ekoboma bino ozomona lelo homosexuel ya na monde lelo tokia par homosexuel na monde lelo oyo tobengi zoophilie ezali nyama otambola na mobali na moto tolongwe plus grave lelo oyo même oyo tolobaka nécrologie donc moto azoévoke baesprit de mort biloko epesaka nzambe ekanda yango wana soki tozongi na Matthieu 24 verset 7 alobi lokola bino botosi ngai te boyoki ngai te nakotinda baépidémie oyo ekosilisa bino kino bokoyebanga nzambe sikoyo tozomona lelo nini baépidémie ezosala mosala na kati na mokili mpe ezosilisa nzambe ezali biso na bino tozonga na boko ya nzambe tokozonga na boko na nzambe na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 ntango bana balelaki malade ekotaki babona epa na nzambe nzambe akitaki apisaki ngolo mpe abikisaki bato totokoso na 2 Chroniques oyo tolobi na kati na 14 lisusu oyo tolobango na kati na 7 alors tokozonga lisusu na kati na Joël chapitre 2 verset 17 soki tokangami toleli nzambe na basakrifika te nzambe akoyoka mawa mpe akolimbisa lelo oyo je crois Covid-19 eza kokita parce que après 3 mois nyonso nzambe apesaka ngolu mpe abikisaka libota na ye me ngai na yo tobongwama mpo ete mabe eleka lisusu te. Voilà, prophète Ngefa azoloba tobongwana totika mabe pour que Covid-19 oyekita mais bino boyebi te bino ba prophète ba pasteur nayebi ke moi eloko moko déjà boyebi en avance ke na minute oyo Covid-19 yango esili bon toyebi esili peut-être mais nzambe déjà na mawana ye nous prions ata bakangi l'église moto abosana te Matthieu 18 22 là où sont réunis 2-3 personnes mon nom je suis au milieu d'eux bakangaki l'église primitive na kati na Israël mais les gens priaient qui ne molimo santo ayaki pe a délivrer kibango tozosambela na ngolo na nzambe mais grippe espagnole et ça qui 3 mais qui 250 millions des hommes sur la terre qui les la quitter mais ce que Dieu nous veut c'est Joël chapitre 2 verset 12 à 17 bato babongwama baye batika mabe mwasi na mwasi bazobalana elengi ni bokoyoka bana mboka balobi que Covid-19 eza nango politisé non politisé eza ba jeune abino politique non koloba politisé c'est grave ce kolobi politisé c'est grave politisé parce que balie ba mbongo mais eza na nombre ya motao bato oyo bazokufa te voilà comme le copie parce que na kata bavolke moto sa kufa tu na ye moto akufi on peut s'habituer sur $2000 to $1000 to komela komba ya Covid-19 balobi bazomona te place bato bazokufa mais c'est vrai to moni bembe ya Covid-19 mais malade ezali pas comme malade ezali faut dire la vérité mais comme il a copie parce que on met avec ça qui 139 millions de dollars pour la maladie wana mais tout le monde est en côté mais nous les protégeons ngai na zai na oyo ngai yango yo désinfectant na kotosa oyo na lobi yondo zangi mais na zako se désinfecter parce que na mitosa yo batela nzoto nzambe batela nini molimo voilà prophète mais yo pese ko zone dimana yo ke ezalaki nango cop non et combien de non cop ezali na Congo ça c'est vrai parce que mon papa m'a dans la centenaire. Moi je suis pas malade. Vous tiens à prendre les gars de ma vidéo. Oh les gars ministre, il y a santé. Oh vous filmez moi aussi je vous filme. Moi je vais rentrer dans la maison. Mon qui yango. Et comme il a sur la joie moi il m'a cassé. Moi fièvre de 39 oh ils ont la coronavirus. Or que ça yango te pour tout le monde appelle badiwate mais pas comme malade des anges non malade des alliés protégeons nous mais ils ont une façon là donc ça parce que bon on a quatre voilà toujours continuer vous comprendre que ma solongo ndenge za ka to solo lango to solo la nyonso prophète tout na moi mutuna makambo ngo ya ne mwana nsema eza ndenge nini balobi aza décraté mental na minute o bazolo babaza na scène pp masolongo eza na ndenge nini to nito ba moi éclaircissement par rapport ya ne mwana nsema non mwana nsema ezali âge mpe barévolutionne ka mwana nsema bazalaka na monde lokola par exemple balumbumba bazali soki osenga mwa droit na ye ndeko na ngai droit yango eza ya combien mpe bato bazwi baka ba 357 millions de dollars bazotika bango bato bana ba 1 million 800 000 bazotika bango bato ba 60 millions de dollars bazotika bango soki opesi mwana nsema ta 200 000 dollars ekosani babongisi ndako ni kosani
Kiungo azali kuna na chambre. Hein? Katakata. Hein? Bazo négocier na ye. Façon bazula ki mon semi un vieux, un cowboy fatigué ko zokse ba pota. Et puis na âge de dia muté baby ko bête ba kolosi muté baby a bien. Ah c'est mon semi ko zokse la prison. Ezali ki ko kufa. Mais bazo baza détraquer matal. Akata bilamba détraquer matal ya tambola mifu mangani so polé tambola. Na lobi na détraquer matal tambola kalongo bilamba fu mangani polele. Hein? Avant de déclarer ma droit en tant que Congolais, où est le mal? Mais ba droit to e baraté banda na tango Kabila. Ti to komi na tango ya Fachi. Ba droit ngo vraiment to e ba réalité ba droit ngo ezala. Ye mo ka ebita ngazaki député tango kende ki mbongo na bimaki ba ki aussi il faut futa mbongo na ye. Hein? Yami balé. Tango ba kanga ke pona ko pienda ko ne pona ni. C'est trop de fois pienda comme ça. Est-ce que c'est normal? Rôle la police ezali ko garder ba tona ba bien na yango. Mais comme na pillage to sengi parlement interpellé ministre intérieur a bien sa général une opération a la démissionnaire peut pas sanctionner parce que mission yo so basaka na monde taba ba Benaden hein ba misaki ba commando Marik c'est 12 au bazaki professionnel ba ke ba mission na bango mais ouais biso ezali ba komi ba piller so ba piller excusez. Na biloko kolia. Bon, problème est mboka nzala, mais ndako ya kamera ekosala mabutu. Bandako ba José Makile ekosala mabutu. Bandako kimbuta na baliksi osala mabutu. Ezomona ça été on n'a pas l'armée, on n'a pas la police. Hein, on est ba Pierre, ba bandinyo so bazo terengana, vous les recrutez bango pour venir faire le mal aux populations congolaises. Donc Sengi la démission immédiatement ministre, il y a intérieur, puis démission, il y a général Kasongo Oyo azalaki ensemble na basoda wana. Ça c'est l'état de droit. Mais état de droit to kotimba mona makambango état de droit. To moni ndeko Vital Kamerhe aza na prison makala. Balobi que le 11 azo senga audience na ye ezala vraiment na batu nyonso polele et puis snel akata couranté. Mais c'est vrai. Kongo wana eza lolenge nini? Non. Article 12 de la Constitution, tout Congolais sont devant la loi. À 5 ans, on passe à un secret. À la de Bakaninga, Baimilenga, il y a des secrets dans la carte. Bah, secret, belé dans la carte, même à côté présidence de la République. Hein? Attends, tu vas te belé, on a coupé mon côté, à dévoiler le secret. Et ce qui démocratie est allé à solo, l'article 24 de la Constitution, liberté d'expression est allé, bâti qu'à audience publique, peuple, et qu'à vérité, rien que la vérité, on a l'état de droit. Alors, soit que ça limite, tu as l'état de droit et l'état de rando. Ah, état de droit exact. Mais tu as dit que bandika nandenge balobara la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bandi di kolo tu tozo kita. Ba ça c'est Kabila. Oyimbongo moni Kabila piamboko. Soit état de droit ya bin état de droit. Kabila oyimbongo moni Kabila piamboko. Kabila zaki mokonza mboka ti. Nana osambisa. Nana ebisi bino. Na mineti wana. Lazo comprendre binote. Hein? Constitution de République, le lobby va s'en chef de l'État. Mais on a deux chambres de parlement, ils sont à l'article 63. Net, il est l'homme mafia, ça mis à bureau président. Va convoquer des chambres pour ça. Sous qu'on a dit qui c'est président. Hein? Constitution lobby, on va qui ça président. Yo qui loue le qui ça été. Na président ça va. On a boloko non. Président quand tu connais président. Constitution est né. Alors ça va non? Ah il se passe ça président tena. Nana zali liboso ni gola mibeko. Hein? Ozomona. La personne dans Kabila doit revolver les lois. Akutaka moto be tata boma eso ba samisa Kabila te. So ba kanga Kabila te. Pa ba loi na moto yonso. Ajuka revolver bo betika moto sita ta maka bo. To abeta masasi. Hein? So ba samisa to kanga ite. Hein? Nda mboke tambulaka na mibeko na ba droit. Mboke tambulaka na ba corte. Tout le monde azali égaux devant la loi. Ako se justifier pe ako samba na ndenge mibeko etini. Et vous ont dit Mr. Makendeko Vital Kamerhe vraiment arozala a quitté. Non, a quitté parce qu'il a détourné, il a volé. Otobengi Ngotobobo Mokolo, Otobengi Vital Kamerhe Jonani José Boul. Oh moi bimoka na mbanda ka aiba kabilo ka ndako taka ba sosa na bantaba. Apo ma makemba comme José Boul. Tu na ba na mbanda ka tu ponga mwana kanga. Ba José Boul oyo. Kimbo ta José Boul te. Baza belé. Baza belé. Baza belé. Ntende yango na tozo luka. Ba tomalo waka José Boul te baza belé. Donc singama tembele yango ba caméra bien audience publique. Audience publique il y a pas toto là. Parce que lui, non attention, lui il était à la présidence. Il gérait tous les dossiers. Ayebi maman fiance sur l'équipe. Il faut abîmer ça parce que lui il est humilié et puis à cause de la présidence il est ressuscité.
parce que l'article 65 lobby au cas Bavi, il doit démissionner. Ah, c'est que tout le monde dit que UNC, UDPS, donc il cache wana au tozo yeba que non ensemble UNC na UDPS. Li balango c'est que continue li susu te. Le sac prophète. Moi suis moi. Le sac li susu. Bombila robota masanduku. Pesa lo sako mosusu. Atele bile ko moto bo susu ntaba imboko. Tuna lo sako mosusu. Lo sako li susu. O kadi samu ebale na posa nguba za bako polo lolo boko zinda. Mama yoki yango bakololi. Ba okase ba na posa nguba bakololi. C'est que continuer te. Libala wana ezo suka kaka boye kaka na minute oyo. Mobali oya lingi yo. Soka bimi libanda longwawa. Moi, c'est mon maman là, t'as calé sur ta bouche et si il va aller coucher. Ok? Ok, yango. Oh, mon bali, oh, c'est la tambour là, couper na yon sokuna. Hein? Apangu sakalango te et koufi. Omoni hein? Ezaka secret. Ndenge ba humilier Kameni. Humiliation ndenge wana. Il fit directeur cabinet à président. Directeur cabinet à président dans le monde mon bazaka même rang na premier ministre. C'est le même rang. Et son même rang administratif, c'est le premier ministre qui gère. Mais la politique, c'est le premier ministre parce que c'est quand il y a directeur cabinet président. Bon, c'est quand il gère avec son chef. Voilà. Qui est son chef? C'est le garant de la nation, chef de l'État. Tant comme une humiliation, je crois, ce qui a mis l'alliance et qu'on a les sous. Yo kondi mango ezala nango bon so yemoka lobi ke kozala nango yo zo katango ka awa prophète mais so azanta ba bosusu andini so ipazanta ba bosusu te humiliation ndenge on etali ponga ranta ba tena bosusu te na mutu ngo raisonner yo humilier ngande ngana kondima kati mais uza musai na nzambe vomi ko sangisa ke ko panza bible lobi na eloko moko lobala biso réponse lobi nini yo uza musai na nzambe vomi ko sangisa ke ko panza bible zo bisangai na 2 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 14 à 17. Il n'y a pas la relation entre ténèbres et la lumière. Il n'y a pas la relation entre le voleur et le juste. Nous sommes les enfants de Dieu. J'habiterai au milieu de vous. Je serai votre peuple. 17 et lobby boy. Ok? Sortez au milieu d'eux et se séparez-vous. Ceux qui nous ont séparés, c'est la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Amos c'est 3 lobby. Batomi bale bagotamola et longote so bayokanite. Ok? Bible autorisée sur la séparation avec le voleur, avec le django, avec le criminel, avec le bamo gigi. Hein? Comment on se bamo gigi? Hein? Et José Boule, il faut écabouana. Parce que bamo gigi, quand on se bamo gigi, on se José Boule. Et comme il dit, bébé. Vous continuez, vous comprendre que voilà, mes téléspectateurs. Vous comprendre qu'en tout cas, prophète, vraiment clair, il y a Kolobake. Maman, là, mon saïd n'enzambe. Azapenza, il y a Kolobake. Makambango n'engezo que les makamba vital caméra donc. UNC, UDP, c'est ça moi pas si pour bazonga et si kamoko. Et d'aller gérer à Kabila divisé pour régner. À Kaboli, bango était là au frapper UDP. Et puis moto, on dit moto panda palu. C'était Kabila. MSC a bika mouké parce que dame de fer la zalaka maman wana bazaïba. C'est une maman à féliciter. Ok, moto pas pandi de président. C'est Kabila. Il peut dire c'est mon côté à mon ndambo. Il dépêche d'aller belé. Ba mosu ya Tshisekedi ba mosu maman Marthe ya mosu ya oyo ba mosu ya nanyo ya ba muyembe ya ba na te ba mbwekane mosu na muyembe du dépêche. Voilà. Merci, papa prophète. Toujours continuer. Tu es bien moi ma solango, tu es bien le lengue zaleli. Na minute auto le baké. Est-ce que ma solo est enseignement, gratuité. Et que simba te. On est allé ma solo à 100 jours. Toujours côté sango kaka. Gratuité ma solo on est enseignement na katambo. Yo kana bisa yo, tu sais que dans une vraie position. Il pourrait faire quelque chose. Mais ouais bomi tu sais que ils ont une alliance. Bah c'est moi ça ba gratuité man. C'est ko simba mbongo. Bana ba ofuta sumbongo te. Mais il n'est pas là. N'a pas ça mbongo ba futa radi. Mais ba professeur ba maître ba bimisi ba papier hygiénique ba bimisi ba 1000 francs ba bimisi ba biloko moko boy. Na mwana na 5e. Moi si. Papa tinga 10 papier hygiénique na bi monsieur. Nyaini ni akosumba pene ya 10 papier hygiénique o bozo benga ile école kuna
hein 10 papiers hygiéniques ezani OK na mbongo osoba 10 papiers hygiéniques te ozoka na mbongo eza shida to shida te shida oti ya maîtresse ya monsieur 1000 francs shida to shida te shida hein enseignement gratuit yango mais ba jola ba récupérer balari na ndenge mosusu ça dit quoi hein avant eloko esalema il faut ba étudier on a parlement parce que autorité budgétaire en mboka ezalaka parlement hein il faut parlement adopter mais si on a appel sa bilan na ye pona mosa esalema o tozomona lelo ekosukana ake de poisson mais ministre Willy Bakonga apesi programme moko boye bana classe le primaire to secondaire balanda ba cours na télévision edit so na ko citer mususu na radio Okapi donc ba cours wana balanda ngo hein bazwa moi temps parce que ba rumeli na bandako bazwa moi temps ya ko landa ba cours wana pour que bana bazala rattraper est-ce que vraiment eza viable ya ko landa ba cours bana mususu na minute to lo ba courant eza te bisika batu ba parents mususu baza na capacité même pas ya ko za na télévision ou bien na ba radio hein prophète lo bina biso na mo liba wana ngala mona moto ya Kabila pe perdre ndena mona moto Willy Bakonga moto nani moto Kabila Willy Bakonga kasi programme moto bwende na ABC programme moto che Willy Bakonga nani Willy Bakonga moto Kabila soki alobi apesi ba programme balandaka yango na ba école na ba télévision programme yango nini balanda 6 heures du temps tongo te 12 heures ba cours nini moto ba option na ye ba pesi ba air prophète mama mabe na bino yokana bisayo mabe na bino boza ko recopier ka mindele baza évoluer ba bandeka Kabila ngo ba subena ngai na ya Tshisekedi baza ba impoli place ya wese zate ya wese na njoto na ngai ozomona tika sentiment loba eloko mboka ezo souffrir le pays souffre en tout et tout est-ce que toi dans enseignement hein oui ba toi ba même sur enseignement oui ba toi ba codi 21 ans de pouvoir ba bombi sur l'éducation hein biso de kola ba père na nga na ko benga ye na suka papa na papa maman lelo ka bango na 19 ans papa ni poro maman ni moro hein ba bombe ni sina ba na biso éducation hein on a batana to kana ba courant poto na ba na biso ba na to la courant te ba na so na courant ngona ndeni ba sa ko balingi mokili ya bango ba sa ko balingi mais moto sa mokili za nzambe o même abelo et si même maboko ya nzambe c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui abaisse ozondimisa mateke dans programme wana ekosungama nango te ata mokiete na bana mais kosungama to na courant te bango landela ngo na nini na radio makala hein to makala ba charbon to na radio to landela ngo bako landela ngo il y a pas de courant ba landela ngo ndenge eza ba jie moko politique bazo sala po ba mona ete bango ba bi ko gérer mboka or que eloko moko te. Voilà, nous continuons toujours kende na kochiter na. Il faut que na pas chiter parce que moi je suis soir moi. Vraiment prophète toujours beta moi musolo mukie ya ndeko papa na biso évêque mukuna. Ni biso na nous balobi ya lobi ke akosamba na Kabila. Akosamba na Kabila na lolenge nini? Mais nga yo comprendre parce que évêque mukuna lupe mamo ya pamba. Mukuna. Ezali opinion na ye, azali hein? Il a la Kabila depuis que après sa procès, après sa convocation, on n'a pas convoqué Kabila, ça m'a Kabila. On a vu le fond de Nkombo sur la Nandi. Maman qu'on a pas tiré à ventir. Il y a aussi la Kabila et pourtant tu sais que na Kabila bazan alliance alors comment ça va fouler Kabila, fouler tu sais que hein? On a dit bazan même mboko. Et tu sais que na Kabila bazan alliance ni NC. On va ça va ventir. Alors tu n'as pas le mukuna, tu as le paiement à Pamba. Oyebi balobi mombila ko voter masanduku ozomona isanalo ya jikotika lonkema ba makako ba esende ba kire ba to ba na likolo mais spécialiste likolo eza makako batika yango voilà ya ko funda Kabila abasama na Kabila ko funda na justice ni kamero apamba bozo kokaite bozo lemba ye na Kabila ndenge ni atika ba ventire zo sala yango eza ba ventire moko hein ya pamba eza na sensité là je termine par là. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso. Prophète tolingi opesa moi liloba mukie oyo tokoki ko chitela ngo mbala moko puis opesi moi numéro na ya téléphone. Non, ezali ka Congo ezokene na bulu yeke. Voilà.
avenir politique ya Congo, la crise politique ya monene. Tu habites sur ton robima et rien ne marche au Congo. Bino basala nzambe nde boyeba. Musala nzambe azali ko kamama na kaisala. Yesu alobaki ni pesa kaisala ya nzambe ya nzambe. Lelo a kaisala abike be église na monde osala matin église sambeli. Ah mais voilà. Il faut que bango kaisala. Il faut soutenir bango na ba prière. Mais tout va likolo na bango te. Est-ce que vous comprenez yango? Et là on a zolo basiko nini? Mboka to ebi to na crise moko terrible. Le dollar comme na 18 000. C'est ça. Mais bandako to so futela yango ba futé ba salaire ba fonctionner na franc congolais. Voilà. Si ko so ka bien kolisa yango na dollar, akodwa $100 to $200 wapi? On moni mboka nezoke. Politique ni bazo memena biso. Kabila tika ki mboka dollar na 15 000, bango 18 000. Pourquoi bako kitsa mboka moyibe eleki? Bazo yiba na ba nouveau riche, na ba ancien riche. Alors moyen économie mboka est stable exact. Voilà. Tout ce que na chaos total to liana. Mais ces journalistes Remi Landanga na yoki na niveau international. Balobi crise ya famine munene zoleka na Afrique na mboka mibali. Na Éthiopie pe na Congo démocratique. Oyebeka musinga? Comment Congo démocratique dans la forêt vierge? Oye batongi baloni na noté. Sikoyo FMI lobi nzala iko kwa na Congo démocratique ndenge nini? Parce que pillage eleki. Pillage eleki. Mboka ya pillage. Mboka ya mopoto. Eboti solo. Isolo eboti mobole. Mobole eboti ikpeketele. Ikpeketele eboti moweya. Moweya ekobota frondondo geste di membo. Mboka kao. Comment Congo ezali vierge ba Congo awa. Kota kaka na maluku ti mbakana ti bandundu forêt vierge. Papa batoko na kata famille. Batani mboka mibale na Afrique awa. Éthiopie na Congo démocratique et ça n'inga mango. Tango ngana yo kisuna question pour les champions. Quelle est la capitale la plus sale du monde? Mundele badi c'est Congo Kinshasa. Mais tala mboka o etoni na kita. L'or, diamant, le tout est là. Papa, tozali na enferté. Dieu nous a bénis, ba continuons son mabe. Attends, to sami na bino a tête, to sami na bino na nzambe. On nzambe mo tape sibiso mboka. Pourquoi? To cause à niveau mo côté. Bana bango so mo biso su mama panzela. Bana bango bana ba supermarché. Bana bango na ba supermarché. O mama chini kwa kwa. Wa biso mama mama. Edaxi mama, kana na suka, kana na kwe. Esobela mapa na njinja sumbiri yango titi soki na le mapa njinji tifoid na tifoid tobi kaka na ngolu ya nzambe pourquoi bebiso bana tokota na supermarché te biso tokota na supermarché te kaka bango pona nini mboka yango ya bango toloba te totango tikangai toko so na makama kono sa makama pamba OK na bona ba sako na bino OK totango tikila bango toi tu qui la bango oya bango bana ba frite oka frite charama mosu ba benga ngo nini l'hamburger oya biso bana ka poso kana so benga poso mwana zo bunu na poso lokola zo bunu na nyoka vraiment alors mboka ngo ya bango na éviter ngana na mafu do sala la bino bolingi bino bolingi outrage avec le chef de l'état et mosu na bango za nini wana diffamation ça la diffamation la bino na boko bunu na coronavirus boko bunu na nzambe OK. Mboka moko na mona na hote. Soko ke na Brazzaville. Moi j'étais à Brazzaville. Maman robenga moi. Et donc si maman viens boire du thé. Tala monokolanga. Du thé. Voilà, bien prononcé. OK. Na du thé voilà et donc ça coûte la carte. Ba tey pâté de foie. A coûte sardine. A coûte beurre. A coûte moi biloko amike moi na meli. Yoko ya biso. Et donc si maman ya komela di thé. Maman fungoli monoko te bo. Thé yango ma lebo. Parce que mbwana bango. Bosa bino bolingi di. Bosa bino bolingi. Voilà prophète. En tout cas, il est vraiment très fâché pour vérité. Pourquoi mboka ngo souffrance mboula na mboula. Bato kufa na souffrance.
Au moins, papa a vendu, a fait ça, vous n'avez pas de souci. Donc, vraiment na mbote na pesa moto mbote na mni na pesa ba mbote na bosolo osa ne bolingi osa na bino boka osa ne bolingi oza mosali ko sika bon yesu akuta ba tek attention maman yesu akuta ba tek ba même li bosa ndako na nzambe apanza ngo tout attention peuple azaché tu ko souffrir bote wa pasi yango titi wa to boti bana ba kuti na souffrance bana ba koni na souffrance ba bana na souffrance eza masumu te. Oye, biso bana bako sepela te. Hein? Oye, ngai mwasa akobota na Suisse te. Hein? Oye, ngai mwasa okende vacances États-Unis te. Koko ya bango, ya ba avion, ba zui ba na mbo miyebi ba mbali majango, ba moloma ba mogiki, ba ba jet. Bango ya baso sala kaka ba jet baso kenango. C'est pas tout tikela bango. Non! Les pères passaient tout le monde soki na zo bana kana Dieu si fâche. Ndia beso sindika. Na boy mbote na boy kopesa moto nyonso mbote na boy na Yesu kopesa mbote na pesi moto tout mbote te e ba ite motema na ngai baby. Voilà prophète Asiliki bino moko bomoni en tout cas tolobi bosolo nde yango na biso tolobaka na kati ya Congo Suisse TV. En tout cas suivez hein, ne zappez pas, restez toujours branchés na kati ya chaîne na bino moko le peuple d'abord mais le peuple yango nzala na libumu le peuple yango d'abord to mona te to komo mona nde bino moko d'abord bino moko bozolia makambo na bino bozo sala bozo tambola na jet bozo tambola boza bien véhiculé dans tout boza bien yango no momoni na mbote prophète aboy kopesa mbote na boy na minute oyo ata maman na kopesa mbote te ta papa na kopesa mbote te. Merci chers téléspectateurs, voilà nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Pour moi je salue vraiment une fois de plus mon caméraman Osé Mido en tout cas place aux alliés. Merci parce que tu fais de bonnes choses na Katia ya chaîne Oyo, mon réalisateur ici Kozali Mbote Mingi et je ne manquerai pas à dire à mon superviseur Papi Lokongo ici Kazali Mbote Belé et moko le numéro 1 de cette chaîne. Moko le numéro 1 de cette chaîne Balobi maître merci vous comprenez que le choc est vraiment mingi ya makasi bozo mona ndio prophète aza ko silika donc kanda danger et le moko ya ko sambezate il montrer à la kiso ezali ba posa ba sentiment na alobi na dans tous ans eloko alobate sika je vois là-bas à Paris namoni Guy Schengen na ko manquer te ko peso mbote Guy Schengen esiko zali mbote belé na mwasi na ye sika zali Rebecca mbote bete ba mbote la bino ebele nazomona wana na kati ya Paris balobi moto moko akenda Paris akenda poto na mbongo na ye moko wana nazomona kanto ma vie tout elonga fete sika zali mbote belé ye moko nazolo ba Fallon Bolingi et si Kozali Bambote Belé en tout cas pour moi et vous votre simple humble servante Rachel Dikanju Tokokuta na Mikolo Koya. Ciao.